ya mundele. De quel niveau? Tango lobaka, baninga no babimiselo pete. Place bakendaka kobalo to mona mbongo alibala. Ah, mama. Eza kaka na sala mariage, na sala mama, to mona mbongo alibala te, to mona kaka. Nata msuto koki kozalata IA. IA o ezo bimisa na ba message ya lukuta. To mona mbongo alibala te. To mona mbongo alibala te mboka tika kosaka na peuple congolais. To mona mbongo alibala. Tango muto bakia kobala yo za congolaise soit disant que tu parles madame. To mona famille bavandi, famille mobile, famille basi babimisi mbongo. Hôtel me ozwi soso ke ko pesa mobile. To mona na bisote. To mona na bisote bébé. Nzoka koya ko manipuler ngate. Yo moko na mboka yo. Oyebisa kanga tika TMM afinga GG. Parce que GG afinga nga. Soko bimisi enregistrement nga pe na ko bimisa. Yo ndo benga ngai na privé. Olobi tika TMM afinga GG. Parce que GG afinga nga. Yo, hypocrite. Yo ndo baby si la Chine, c'est toi, le malheur de la Chine. Malheur à la Chine zakayo. On a yebiso kaka mabe. Malheur à la Chine zakayo. Mais on commis ça les hypocrites. Musala no ko soki bozo solo la mutu. Oti mutu mususu na téléphone. Mutu enregistra Rachel Seki. Mutu enregistra Rachel Seki. Mboka salioni naza nani? Libolo mama na yo. Mboka sali fioto. Tango azoke de kokosa batoza na mutakala fali ebimi. Oye bien gote. Tapote la femme ba o signaler live. Chia. Nani a enregistré Rachel? Bon mani bino, to robeta bino boy. Baba. Zoka bo vanda kimia. Mutu nyonso soka linga bimana la Chine. Il faut boke nenu ko bonde la e. Na sali la via lelo boko tsakinga na conférence te. Na boya ki na lobi non. Ndati na lobi bino mapinga ya la Chine. Bo benga batu na bino bashina mususu na boy. Na boy. Na uzonga na ngali suste. Lokola ka mutu lokola ka jeje tala mutu lokola casquette. Mutu lokola téléphone à Samsung yana ya kala 2006. Hein? Elongi babuto na batache lokola calculatrice na télécommande. Yo pe ozana iloka ko ebisa mutu. Tale longi lokola soso ya lele. Hein? Elongi lokola mbwa ya PD. Hein? Ka mutu kaza kakauki lokola maboko ya ingénieur. Tufia mama no tala mutu lokola brick quit. Hein? Yo ozana lokola kolobisa mutu yo. GG. Elongi lokola libolezo bota mwana. Tala munoko munene lokola mutambu. Munoko lokola kilote katani elastique. Tufia mama na yo. Imbécile zoba yo. Mutaze longi makasi lokola buto ya tembo. Hein? Yo GG. Elongi kilo lokola bombe roquette. Elongi mabe lokola masoko ya bunduki. Ozane loko koloba. Bino bofinga kaba pigme awa. Yo posa pigme quand même. Yo posa pigme bébé. Talaka mutu mukusa, talaka nzoto lokola mwana bébé. Après mutu lokola jeje bakute mutakala na mbeto. Ozana musune komonis. Kaka na mikuwa wana libolo mabende. Bébé. Wana ozo sala bajwana na nani? Ozo sala bajwana na nani jeje? Hein? Bobe kende kolobela mapumbu ya sasungweso. Bobe kende kolobela ribindi. Ya nani ya roga mutu pastek. Bo vandeli na makambo ya République démocratique du Congo. Toboy na biso. Boke ne pa na bino. E komi andia za na sida. Soki andia za na sida. Bino pe boza na sida. Soki andia za na sida. Bino pe boza na sida. Ma peke telemi. Oko kanisa ba porte manteau. Tada ma peka ba epolette. Mutazana ma peka ba epolette. Ka mutu kalala kana masanga. Na babare partout. Kaeba ka plasi kalala kate. Tu masoko mike bolokona nzinzi. Tu miso mike lokola libolo ya kameleon. Yo. Ozana eloko ko ebisa mutu yo. Tapotez la famille, partagez les lives. Tapotez la famille. Partagez les lives. Hein? Yo ne loko ko ebisa mutu.
Mutu elongi etondi ba bouton lokona masoko ya crapaud. Tana ba bouton elongi. Katia ka filtre na filtre si mbakate. Kakotia filtre zo simbate. Kakomi lokola ka bemberate formol. Kamutunya soka naka volé nale. Naka volé na am nabino am ya nano so vola nango akufa. Yo vola kanaba am ya batu nyoso. Tomona te am oyo vola nango mutu akwe akufa. Sikonga na ko volé na kamwa nzoto no ana. Omoni ndenge na zangi sio kimia. Osani combien de lives par jour? 4 lives. Ozo kutanga na zakaka awa. Ok, okutinga awa. Yo zo zwa pema ngana zo zwa pema te. Ok, okutinga awa. Na vola kanaba ame abatu. Vole na libolo ya mwasi ya sasuka men. Vole na mélange abino nyos. Kaso komona. Tozana. Liboso. Liboso yo GG. Kokota live. Babenga kanga bapekisinga. Kokota live ute GG kozwa visibilité te. Andi kokota live ute kokate la GG visibilité. Totiki live il faut yoso. Liboso ya biso kozwa visibilité. Il faut nanu yo. Biso totika ndo kozwa visibilité. Compte nanga eza demi compte nanga. Eza compte nanga na fongoli dans 2 jours. Si kona tuna yo. Naza na 2900 personnes ba utalanga. Compte ya 2 jours. Si soki na sali live na compte nanga ya munene. Nakobeta 100,000. Nakobeta 100,000 bakovanda ba utalanga. 100,000 personnes. Bino bozaka na visibilité. Bino bozaka na visibilité bino. Bobi msango wapi? Wapi? Oya kwa arrêter batu miso basa la live te po batu miso baswa visibilité. Bobi msango wapi? Yo konte na yo wana eza ya kala. Konte no eza ya kala depuis na yo eba yo. Konte na yo na ebunga kate. Ozana ngo 2 ans ekokisi nano ata 1 million d'abonnés te. Tala lelo konte no ya kala. Ozana live, ozana 10,000 vues. Ozana 10,000 vues. Okokima. Okokata live. Okokima okokata live bébé. Yo zoba yo imbécile tufia mama na yo. Yo okokata live. Papa tika kanga micro papa. Kanga no micro. Okokata live. Tufia mama na yo. Elongi lokola mapumbu ya Sasungwesu. Tale elongi lokola ba radio na ya kala mutu munene lokola ba TV ya Mukongo. Imbécile yo. Yo moni batu banani. Tu penses que nous sommes de qui? Nous sommes des Congolais dans les républiques démocratiques de Fati Beton. Tous sommes patriotes. Kama Brazzaville moko masoko mikuwa. Kaya komone na mutu na biso masoko bapota. Libolo polele lokola mutabeli tenya. Zoba. Tale longi mabe lokola Scaris. Imbécile zoba tufia mama na yo. Tu penses que quoi toi tu es qui? Olata kakoleka nono. Yo olata kakoleka nono. Na leki batu na bino nyoso soflia na kolata. Babiziri no tana bolata kabilamba ba Burunde. Ndebo zo elanga nga nono. Babulamba na ba Burunde. Imbécile tufia mama na yo. Eza ya kanda te bébé. Eza la katangu susu tanso e mati. Tamsusu ekiti. Rando eza résistance. Nazana bango awa. Babilamba ya chini. Bakaleswa ba bébé. Ndo late la kabiso. Oyo pe risi ipupa. Okomba na biso risi ipupas. Tozo bino boko kata live ngana sana bino awa. Yoze de lamba mutolata kana Chine. Ozolata na Chine. Ozana griffe ata moko bimisela biso nde griffe oyo. Boma kale buma ba kilote mwana nanga lata ka buma kilote ya ba bebe. Ndo yoko kufungolela nga munoko. Mwati na lata ka kombo original. Nazolata original. Yango na olata original search. Original. Oya kufungolela nga munoko yo. Petit. Wano zo sala na nani baje. Leki ya yaya. Ipupa wario certifié. Bebe na ko beto mabe. Yo il faut ome la pema. Ibino il faut boye la biso li ripumbu. Bino il faut boye la biso ripumbu. Tozana bido ribindi. Koyela biso ba omani ozakane lamba grifte. Ozakane lamba grifte bébé. Ofinga kofi, ofinga fere, osenga pardon. Siko pardon nanga na sengi bisuleka okamabe. Zawapi. Na finga kisuleka okaza autorité mboka na biso na senge pardon.
na finga ki fali na senge pardon mapeza wa etani ona nini bebe kende kolobela masoko ya roga kende kolobela libindi ya sasungweso bebe to sali yo nini bebe omoni ndenge na calme bino na fungoli live bokimi open non liboso na kobanda live na telemaki omona nga très bien GG talanga bien liboso kobanda live na telemelaki yo omona nga bien tokokende nango kitoko bebe tokende nango kitoko motoko kimi azati soki taya bamindele naza na taya bamindele tokende nango kitoko bokimi bosakanaka na bato misusu nono te awa baza na conférence lero oyo mutu na biso oyelaka biso babiloko nyatela biso kaka kobosana te okimi pourquoi konte nanga naza na droit ya kozala na babone oyo parce que eza konte nanga ya sika eza konte nanga eza na 2 jours naza na droit kozwa 3300 visibilité c'est normal parce que bato misusu bayebi te soki naza awa mais konte ne seza ya kala 3300 abonnés ya sika soki visibilité c'est eza mingi na visibilité ya sika parce que bato misusu bayebi te naza awa babone nanga bayebi te tufia mama na yo mbesile elongi mikuwa elongi 1 lokola mutu azosumbanya ya constipation elongi mikuwa elongi molili bavisibilité na bino na kosomba musala na bino kosomba ka visibilité musala na bino lobi bokomona komi na 10 000 musala na bino bolingaka mutu apase bino te mwana na biso awa autaki kobeta 10 000 oyo azalaki na rando na saratola kombone nani na bosani kombone nani oyo azalaki na rando na saratola kombone nani niklate tangu nikleke abetaki na biso na conférence sitolongaki tokufa ya boza rien bopezaka te yaya o konte na ngai ya sika bato bayebi te naza awa konte na ngai ya kala mbele na beti 30 000 ope nono ozokata soni te mutu aza na konte ya sika aza na 3200 personnes konte ya sika 3200 personnes baotalanga mais bino 3200 personnes il faut bomatisa 7 personnes kuna na bato bayebani bakombo parce que soko metisi 5 personnes na demande 5 personnes baabone a oyo bakomona baabone a oyo bakomona baabone a oyo bakomona mama loba nalobi bon guerre ebandi Karine Mokonzi makambo oyo GG alobi eza makambo oyo ngana oto sololaki des jours passés awa nde na confirmer que yo mutoza sima ya GG ozotinda GG afinga bato GG omoni mama ozo finga soi-disant mama ya danono ya mutu aliboma ngai na préféré mutu aliboma ke Charlotte Ndumba Ndoki mutu abomi bana 17 po soki eza na mama oyo baoki kopesa ata mbote te eza Charlotte ya bandaki ndumba depuis maternelle ti université mutu asalaki ndumba na Kinshasa na Kolwezi na Lubumbashi aye kosuka na foyer awa na poto GG oza misu lokola ligorodo GG ndenge wana mabole wana makolo mbasu aza mwasi wa koloba na mutu te danono aleki nanu makolo mbasu bandale loti lobi munoko solo wana Colgate tina mobalo ya zola la ye ake ko sombela ye Colgate aye ko pesa ye eloko wana za batache partout eloko wana za minu lokola soki ebembe moko boye kufa na mai bino bomona Karine yango mutu Karine oyo mutu alala kana bana mike Karine oyo mwasi ya edingwe mutu alala na banganga Karine ndenge azawa na ye moko akomi kobala mibali
bino penza bomona ke Karine aza mutu yango groupe ya Karine nyoso na ebite soki bozana na problème ya santé o po soki tozwi mboka revino soki tozwi PGG somo même na o bino bozolo belanga ke soi-disant bafana pesa ki confiance boye bisa ya tie longi na eti bafana za na mwana kizengi na ndaku na ye boye bisa ya tie longi na eti bafana wana bozobetela ntola za na mwana kizengi na ndaku na ye Henrietta ngo bolobaka mwana na bino Henrietta mwana na bino Karine abota na maternité o wapi Henrietta aza mwana na bino asumba na maternité o wapi po mambongo nyoso to kongolaka oto bande ko pesa ezalaki po pesa mama Henrietta Karine abota te mbolina abota mukolo nini abota mukolo nini kizengi moko boyo alelaka bana mibali ti lelo kizengi moko boyo mobali amelie 8000 euros ya ndaku lelo bakie ko se retrouver na chambre kizengi moko boyo akomi ko sala donc ba live na ye na kwe moko boyo na mwana na ye azo pente mikinza arrêter azo tuna mama nini o mikinza yo penza GG oye misuma vondoana lokola Patrick Bekango vandi na kitu zo yake na kofinga mama nono liboma kasi liboma ka wana mwana na ye mutu asali la chine ezalati e bongo mama na bino ya réfugié ti lelo azolala na foyer Charlotte Ndumba Charlotte mwana musala Charlotte yemo kofia mosinzo lokola mwana na ye o nyoso Karine azosala Karine eske aza mutu Karine yango aza mutu Jimmy Belawa lali Karine alali Henrietta Karine aza mutu Karine ake kosuka na mobali akoya ka maladi ya ndeke Karine ake kosuka na mobali oyo abelaka epilepsie Karine asali kindumba abaluki baluki na ba musicien nyoso mais suka mobali abelaka maladi ya ndeke et puis mobali yango ye mutu azosomba bolingo mobali ya moyibi bino bwana mibali bino emboka rivino yo moko na bafana bozo tonga Karine chaque jour et puis bolingi boya koyebisa biso ase biso ndete lobaki ezala bongo non 3 voice wana ngamu tunapesa ki yango Rachel yango bomona ki babela ki kizunguzungu tango Rachel abimisa ki 3 voice wana e ngamu tuna enregistra ki yango na pesa ki Rachel na kon yango Rachel azala ki na pouvoir à répondre bino te soki Rachel azwa ki pouvoir à répondre bino po azala ki na pouvoir ya ba voice wana pour Rachel déjà yeba ki ke mobali kuna place aza moi sinde muto asale la kaye nyoso yo penza yo Karine za moi si penza yo lalo la muki yo kosa bato ki osomba ndaku na Belgique ndaku nini sans papier ki ndeko somba ndaku yo soit disaba kisi ya ba edingwe kasi ye pesa yo mukandati Karine yo lobana ngana déclarer mwana na yoti yo Karine olobana ngana pesa yo mukanda na déclarer mwana na yo eza yote kizengo ya uti ko pesa mobali 8000 euros mobali allié bino penza boza bato ko fanda bo finga batu bino ko finga batu nini Karine yo muto kenda ko filma mutakala mari misamu fia malédiction lelo yo zoluka mwana bota totalati lelo yo luka mwana yo muto filma mutakala mari misamu vedette ya Congo Karine yo lelo zoluka libala kasi yo zo futati mama na yo kutu abala te bongo yo mwana ko ya ko bala ndengini mama na bino mwana musala mama na bino mama ya mosinzo abala te e bongo yombolina ko ya ko bala na libolo nini yombolina soki munoko nalo eza solo e bongo na se na yo e viki kuli ya lobi ye po alala na yo préservatif moko et puis soki aye atie encore po aye biki oza fia soif azweli yo moko yo penza Karine botelemi sinono yo Karine yombolina yo moko nanu ngai 20h ya awa totikali soki na 2h ou 3h na koyana na histoire ya Rachel na mobali na yo na koya okomi yo kandenge zo kumisa mbanda po banga ka Rachel place oza oyebi très bien que Rachel aza niveau na ote oyebi et puis oyebi ozo banga c'est pourquoi opesa Kelvin mbongo opesa ka mbongo pona nini po yo zo somba bolingo mais Elvino place aza motema na ezala côté na yo te akotambola na yo wapi Elvino alingi na ye aza garçon ya matalana abimi na restaurant na mwasi asali boye na boye yo siko na makolo wana X otambola kondire mwasi ake kobota siko Elvino otambola na yo wapi Elvino amesana ye na basi obalata ka lubute yo lata ka basket numéro 56 tala fio ya nchoko kizengi tala fio alia kaka kabela nga sombela nga yo penzo za mutu ya koloba yo penza
Kizengi moko boye lelo azo telengana na mwana soit disant numéro 1 mwana komi kolala la ba train alamuki na ba métro. Yo fi de chance yo ndenge oza wana soit disant olala kana ba musicien voiture na ezalaka wapi. Ndaku na ezalaka wapi. Ta kizengi mutu alala kana ndeko na ye Armand. Kizengi yena tanya mokonzi bela wa lali tanya mokonzi alali pe Karine. Karine yo za fia koloba na batu yo Karine yo. Yo à part kisi wana yo mama na bino akenda ko renouveler chaque fois po kanga mwa bandoki ya bashino ozana bango soki 7 soki 9 ba mama wana bazanga misala ba mama wana bazanga eloko ya kosala ba ye ko vanda na bazo adorer mwana mwasi moko boya lata ka pantalon te alata kaka ba robe moko boye o pichu ateka ka soki basomba kango ba 23 euros Karine yo soki bino bolobi so ba villageois kasi bino po bino bozala il faut ba villageois baya. Po bino bozala, il faut ba villageois bazala wana. Po yo moko Burik, fia Kishasa, Shege, mutu akola na la zamba, yo Karine yo. Diplôme na eza wapi, yo tata na yo atangisa ona, yo soit disait au moins en général. Diplôme na yo licence na yo eza wapi. Français on est né à Lobaka. Français nani, Yvette Kalombo à Lobaka, soit disant génération na yo. Yo pe loba français. Yo fia Kishasa, yo fia Lingwala. Loba français. Français zate, hein. Français zate. Si na ba seme ki ba lembi yo ba komi ko pesa rapport na ba seme ki ba baye benga GG expliquer bien pourquoi longola ki ba photo ya Choubidou na compte na yo ozana mobali me ozanga kimia yango ba mama nyoso bazana po ba kongola ka ba mbongo na bango po bokanga Elvino ngo mutu aliboma Elvino ngo mutu akoya ka maladi ya ndeki Karine yo ozana mobali yo tango komi na niveau zo bimana bana mike o bakoya ka maladi ya ndeke po komi na suka ti Karine komi na suka nazana zemi yango er moko ebungi zemi yango er moko emonani ozana zemi te Karine loba vérité film o déjà to si total yango zemi ezate yo zemi na matrice nini o bakata na matrice nini Karine yo kobota yo yo za na matrice o mwasi ya ozwa zemi penza Karine yo Karine mokonzi yo. Est-ce que vous allez mwana mokonzi yo mwana ndumba keko tuna mama na bino bien est-ce que vous allez mwana mokonzi po bateka ka mapango ya famille mokonzi na Kishasa ba pesa ka yo par na yo te olobaka déjà ngo po bayebi ke mama na yo ndumba mama na yo zemi na yo koya na terrasse Karine yo penza ba telemi si basi yo pe o telemi tala mwasi ala taka ba bot tala mwasi na anniversaire na azola taka ba Matana na lobutenti. Matana talon batala yo. Soki pezo za mwasi. Matana talonti. E simba kate, hein? Talon e simba kate. E ko simba kapete. Karine déjà to yebisa ki yo ndenge obimisi ba mbwana yo ça veut dire yo mutu na sima ba finge fanjo. To yeba ki na biso. Yango Charlotte ya ko fingama koko son poisson longiloko la gorille ya ko fingama Henrietta wana kizengi ya mwana bato ko fingama. Ba ko fingama. Yo zwa leki na yo lobike Armand mokonzi abala epo na nini po ba pesa bino mika ta famille ya ba sans papier akepe ko bala akepe ko luka mobali ya ba sans papier tala de famille ba kutani bazana ba famille ba yebi nde ba voyage akate kizengi moko boya ye zela makolo na poto Karine yo zana muto comparer na ngana famille na bino gi wana ekize ya dia pekisi gi ya kizengi muto kabila kaiba dero gi wana kizengi mutu soki azo baluka na Bruxelles loko akoleza te akeku ne pa na yo lobana batuki ovanda na Bruxelles te yo soi-disant influenceuse ok ko vanda na village kuna pona nini yo soi-disant influenceuse ok ko se retrouver na village pona nini ta moi so asala na ba course na ye azolata ba soki alati lipapa tala lipapa munene boy azo pesa ndeko na ngai era bizu erazo sanza azo kokate era kimi atiki na mbeto aki ko se retrouver na douche azo sanza yete tellement qui a changé ka aye lobi aye ko changer ke dara ki bango te na mona kinde aye ki na sous-vêtement moko c'est normal il faut na sous-vêtement moko yo ze tout la nzombo il faut yondo sombela era bilamba po era zala ki star ya vina yo ta mona moi Sophie Mosinzo yo lingaka babato ya braza yo lingaka bato ya hypocrite yo vandisi bana wana po ba kote la kayo yo lobaki bana wana yo ko utiliser bango andi bo fanda kimia na linga bango te na
kokomisa bango bana mboka alingaki bando tonga yo te ta mboka yango kizengi mususu ya botaka te fi moko boyaki kobala soki mobali moko boya vandaka soki wapi soki azalaka pe américain te mobali wana azalaka américain te mboka revino za sans papier mboka revino za sans papier lokola mbolina soki ozala papier soit disant yo lingaka mbolina zwa vol kita na Bruxelles ton ndima yo ta eloko eza lokola dessin animé yango ba chinois yango loko ta bango wapi totie mboka revino totie Jésus on dirait bana ya mama moko totie pe Angélique on dirait bana ya mama moko bana problème ya santé ka yonde makolo tonda makolo vimba boye mbasu tapote ndo kikizengi tala fiyo mutu azolela telifike na bandata komakisa mboko nafutela yo ata ndako papa na ngai koyimilie nga te soit disant numéro 1 aza na problème nanu ya love ake kobotola mobali Rachel tikela ye kizengi wana kwera malade ya ndeke a niveau na yo te Rachel tikela ye kizengi wana po mobali wana kwera malade ya ndeke aza niveau na yo te tika ye penza et puis ba congolais t'aime yo muto zolo bakuno lobike ofingi Karine pona nini Karine ofingi Karine yango nani omona kaye malonga teme omona Karine malonga mwasi ya edingwe muto zola na edingwe ngana pkende ko pesa respect ya nini mwasi moko mwana moko boya botami par erreur hein préservatif et toboka nde zemi ekoti na libumu ya Charlotte soit disant maman bota star ba photo na ye bakanga ye kana bare de bis lokola biso yo moko nanu makolo mbaso bazo filmer même na bawenze olati robe ya Yamado tala lesbienne mutu alalaka na kanishu kizengi eloko nini yo sala te yo Karine yo Karine fia malédiction mutu oyo mwana mwasi edingwe déjà kunda penzo kota na cimetière bazwi ntaba balambi likolo ya tombe bazwi biloko bakie kotika na orphelinat après bakundoli yo balobi totikeli yo pouvoir kasi mami wana ozalaka mpo oza sirène des eaux mpo mama na bino alokota yo na mai soki mama aza abotaki kutu na voie normale te mama ake koluka yo na mai ebongo yo kobota na voie normale ekobanda nano ndenge nini pourquoi ozoporte maga plainte te pour plainte wana bo portaki na bino plainte te okosaki na yo après boye ko yiba bato bo pesa ba 20 000 euros bozo ko yibisa ngana dame no to pesa bino 1500 euros ah ba swahili bato bafandi to beti bino 12 ya biso za ko lesa bana na biso za ko pesa mbolina te esclave ya mbolina za kaka mwana mwasi wana mususu oyo azana mwana te asala ka te afanda kana ndako kizengi ya mboka yende ifoli ya kambongo na ye yende ya biso kolia te ko bandana nde nini olia mbongo ali oya tambolaka na makila ya batu na maboko aboma mwana Benita mobali oya yibaka ba voiture ya batu po asomba bilamba mobali ya irresponsable mobali ya gigolo ya Mario mobali yo Rachel bando sombele banda sous-vêtement t-shirt nde mobali yo lokoti ta fio aliaka bisanza fi ya bisanza il faut batu batika po ba lokota yo kizengi akutani singana mama na bango mama na bino wa moyibi to bandi prière lundi mardi ba senginga 500 euros okanisa kenga na kopesa kizengi est-ce que ngai yo za ki siri penza kenga na continuer prière na mama na bino ngai yandi po mama na bino Charlotte
aza incapable ya délivrer yo moko nanu mwana na ye même ata na makolo po ekoma tout droit. Obotaka te akendeka délivrer andi na maladie nini onga na zana po yo moko nanu munoko solo. On a degré ya munoko na yo ezosenga ka délivrance. Degré ya munoko solo wana ezosenga kaka délivrance. Karine awa na yebisi yo toucher place moko boya mabe. Biso to yebi ndenge ba bundaka. Biso to yebi ndenge basala karando. Obimisi bambwa na bimeli yo. Obimisi bambwa na bimeli sompo. Obimisi bambwa na bimeli. Et puis Karine yo ndenge oza wana ko yebisanga niti nini. Tango komi na niveau andi déclarer ndenga mwana nazo ata mukanda tala ndenge na za boye ba gloire olangi ba ye. Yo pensa. Na ba fio ba ye kutu mercredi si to koma samedi bazu document yo déjà 8 ans ngo monde ya Maria télémillion na porte Marie misamo télémillion na porte non mukanda oko voyager ka te na mboko yo o kapi ya Europe zela contrôle yango ne bandi ba komi ko refouler batu ba ko refouler yo sans papier yo 8 ans na poto papier malongeza te yo penza yo vanda na mibali mobali nini wa kwa sime yo bo vanda ta relation pendant 6 mois ya pamba. Il faut tia ba 8000 euros en jeu. Il faut tia penza ba 8000 euros en jeu quand ndenge otia kango. Pour ça mbongo eloko ezate. Kizengi yo mobali auti ko tromper wa pona Rachel. Tala ndenge ya memami kuna ayena biloko na yena mwana. Iyazo kende lokola ngulu. To kende toko taka libala ngo po mobali azongela Rachel te. Elvina calcula kayote. Yango na Elvina azo futela ka chambre. Soki makambonga na zolo nazo kosa na koyana ba voice lelo na 20h na koyana ba voice. Na koyana ba voice ya kolakisa ke mobali na aza irresponsable na ba proche na yo ba yebi. Onga na pesa ki Rachel ezalaki muko. Ezalaki kutu muke makasi c'était comme ça. Boko changer histoire te. Mobali na yo mutu enregistra kana ba bokilo. Et puis ozolo baki Elvino azana CV olekanga CV nini Elvino azana ngo. Moyibi moko boy vagabond. CV nini ya malonga Elvino azana ngo. À part mutu munena lokola prématuré Elvino azana nini. Ati kanchoko. Botele mse Elvino. Total. Lobaka na mobile na yo papa ti kanchoko. Rachel alobi andi na ngai na lembi soki na yebi ba kombo ya ba mafuta oya kopakola eza pona famille wana yaya na yo wana yaya na yo soit disaster ya famille na bino alongola chapeau na ala kisakatikati ya mutuna yeto fina ndebi makuna Karine Mokonzi yo tala ndenge okomi esclave star esclave onga na moni banda na bota mezaka yo tande chouchou na sali saka omi sala ba travaux forcés ozo ya okomi koteka bilamba tala niveau komi ozo teka bilamba ya tombola en ligne. Ozoteka bilamba ya tombola en ligne. Kizengi yo ingrante. Bino bato bozolo ba andi pona nini ofingi mami ya wapi ya monde des ténèbres. Ye tango ayaki ona poto. Me bayamba ki na Paris. Mutu ayamba na Paris. Mutu ala kisaki ndenge bakindaka ta metro ba mataka boy basala ka boy. Afinga azola na ba camarade ya wata alali na tina Diego mobali ya Sara yo finga ka Diego na Sonia lala yote Diego lala yo Diego ka moko bino bozo finga po bino mobali nyoso ya kitsaka okale so après bo finga kae Diego lala yo nalobi ngana banda ekozela kaka confirmation si réellement yo mutozo tinda bambwa na yo ndenge ngana zui confirmation et puis bake ba toucher mama ya dan non Charlotte ya kofinga ma na préféré maman ya liboma parce que ça maladie que maman oya ndokyo ya bomi 17 personnes na ba commentaire mutu abeli na liboma na mutu ndokisiko oyo abomi 17 personnes bino selo bino boponi nan mutu oyo abomi batu 17 personnes na mutu ya liboma bo préféré nan
mama na yo ozo futa yo ozo futa mabe nyonso mama na yo asala Karine ozo luka bana nini yo kobota nzoka bana nyonso deja omoni bana o mama na bino o mama na yo boma ka bana wana nde ifalaki obota ti bango nyonso baza na se ya mabele puis mama na bino azalaki maîtresse mama na bino na koloezi kuna po aza mswahili soki akeka ba toilette na bino ezalaki ya direct soki asali ka boye piu mwana ke ibana ya mama na yo nyonso baza na toilette kutu baza kutu na cimetière te Karine mokonzi yo penza oza fille penza po na communauté congolaise yo penza telemi au lobby yo penza ta mona mwasi ero moko bossa na kazemi yango zemi ekomi ya oh tala ki zengi yo ero moko ya zemi ezate soki boka bengi ya signaler ya kembango ya kolata zemi zongi siango lisusu oke ko benga bana wana net GG wana ze longi elongi netala nanu misuma vondo po yo na sentir na ozalaka na ba pedula ozalaka na ba femme oyo ba femme seule po yo Karine mokonzi ba propos na yo oyo bimisaka na live bazo signaler live vous tapoter s'il vous plaît tapoter to partager tango yo yaki ko confirmer le biso ke Elvino nde mobali na yo tango yo lobaki ke na beti ye mosinzo ngape ba beta ki ye mosinzo est-ce que muto ya beta ki ye mosinzo est-ce que yo lambela ki ye fufu Karine mokonzi yo zandoki yo ndenge yo wana Rachel wana outinde donc na liwa donc na libulu moko boye soki ngande Rachel wana Rachel azana droit ko pesa ke jour na tambote te po aza kizongi tantine Colette soki nani oyo bino bokitisela ki biso na live yo azalaki na Suisse moyibi mwana mwasi wana aza kunde ko Elvino te azaka mwana quartier na bango likolo ya kolengela libala bozo kitsa batu nyonso na live aza na États-Unis alingi aloba yo lingi na yela matière na nyonso eza awa tala Elvino aza na papa nini papa ki compte wana nde bozo lobela nga papa abande ko vivre na ba Western Union ya Rachel soit disant papa na biso atanga Elvino yo banda mukolo yo za na maladie ya sida ke ko pesa kuna bokufa kizengi yo na maloba na yo moko ba voice na yo tala fio tapoter tantine Elvino yo moko pedula ya makasi ya munene ndenge ozawana pedula ya makasi yo Elvino yo ape oloba na nani yo moyibi tala kizengi yo soki oyibi Rachel akeko bomba ona torsi kuno zoyiba tina omoni moteur ya voiture ayibi a détourner encore Rachel musala na ye ko lamba ka biloko po akende kotikela ye kuna po bakolo voiture bazolukisa ye Yabe, je suis désolé, na yebi soki bozalaka na mitema nini ya muto ya bomela yo mwana. Ti lobo ke ko se retrouver na ba appel conférence. Muto bomela yo mwana na yo moko. Ti lobo ke ko se retrouver na appel conférence na Elvino, na Karine. Muto sirnoma yo mutakala ndeki. Bwana mitema penza hein. Il faut la féliciter bino hein. Yo Karine penza yo. Kizengi yo mutu azanga position soki tala kaka kongai andi soki na yebike mwana aza mwana nanga na droit ya kosala discussion na monkelité na ovanda nanga kimia na lobi aza mwana nanga na okende pe place mon côté na vandi Karine mokonzi pourquoi za la agiter soki balobi ki arrêter aza mwana na yote parce que yebi vérité yango ekomi saka yo kizengi ekomi komata bimata maniki ya sala live yo mati teme ya sala live yo mati tenge ya sala live yo mati kinganya sala live yo mati po ozo kende ko défendre mwana po ozo banga vérité ebima arieta zalaka mwana na yo te obota te yo il faut zonga na 17e ri kende ko yo penze faut senga mawanzambe kende ko tubela Loba na nzambe, tu es le Dieu de miséricorde. Nzambe alimbisa yo. Il est le Dieu de l'impossible. Nzambe a oki ko créer matrice mususu azongi siango na libuno pe oboti mwana. Mais attends que ozo ozana no fia mosinzo ko bota kate na vi na yo mobimba. Okobota kate. Karine okobota te. Bino bolobi bozana voice. Ya baleki ya 6 fois maman soki 6 fois maman na emoko na yebi benite na kutana na ete to mona na te même 6 fois maman na numéro na bango naza na ngote nga mwana batu to kutana ki na téléphone
Fabrice azobenga nga na téléphone nga nazalaki na yo na deuxième téléphone nazalaki na mboka na bafana mutu enregistraki conversation na c'était bafana Fabrice abengi mwana bato alobi andi mutu oyo alingi yo pe linga ye nga nazaleki ya Karine Mokonzi mais ngai nazala nga chinois te nazaleki ya Karine eloko Fabrice alobaki ka yango wana nzoka nde bafana aza na deuxième téléphone enregistré biso na la Chine batu nyonso baenregistraka bafana enregistraki nga mboka Revino mikwape mosusu wana enregistraki nga ye moko Mabole a enregistré kinga nga pe na enregistré ki bino alors to bini ça c'est quoi ba voice il faut bima Karine on est loko na bikio na vina botapote bazo signaler lève makasi eloko nga na lekio na vina yo Karine nga naza na bayaya o basenga kate kabela po yo ndenge oza wana na pouvoir na vina po na sina lesa yo déjà naza na pouvoir penza na vina yo po yo musala na yo kosenga musala na yo kabe na bilambo zana donc yo na ndaku na yo wana a part kaka libolo na onde eloko na original ozanango mwana aza mwana na yo te bilamba eza bilamba na yo te bakabela kayo banzungu basombela yo Jimmy Bela okutu alala yo eko wanga na yo lo ben o surnommé impose mobali nyonso alala kayo pesa kayo ko Elvino omoni ba vidéo bino bozo c'est la ke ba ko filmer Elvino sala erreur ko ya devant mwana mwasi wana nde place ko sambwa Oh, moni très bien dengi azo traité ma papa ya mwana na ye Karine aza fia malédiction abomisa kutu ndoi ya mwana na ye mama bokilo na ye akota na se ya mabele Kibokolo mon amour je te salue meilleure page akota na se ya mabele bakunda ye pona nini la Chine batie na miniature Karine Mokonzi to tikelaki yo pouvoir wana muto boma ezaka mutu moko wana ndoi ya Arieta ozana droit ko boma mutu mususu te na communauté congolaise wana droit ko boma mutu mususu te taki zengi yo mutu abando lala na papa na bango yo moko atangi sa ote pona nini po zalaki ndumba na iti soki abimita fio balali na ba toilette ya kankokolo est-ce que yo c'est exemplaire yo Karine penza tina ndenge ovandela ka bato wana otie mutu munene lokola mutu azobela siniziti yo loba na bato vérité ki oza na hôpital Karine Mokonzi sala live na minute oyo ozobela oza na kati ya hôpital omande to beti yo hein omande to beti yo soki oza mwasi ya tembe sala live na minute oyo sala live aza na hôpital aza hospitalisé dano non andi ba bimi ba longwe ba kei Karine Mokonzi appliquer crise aza na hôpital botu na ba proche na ye soki nazoko sa sala live ata ya 2 minutes yo fi ya tembe sala live wana hôpital ozana hôpital loba obima lelo po hôpital na biso to umila kate na minute oyo boye bokomela ye na page na ba commentaire ki andi alobi sala live ata ya 2 minutes ozana hôpital moyibi ya basket omoni eloko yo mona ki na voiture wana mbongo ezalaki ona ferigani atika ki mbongo wana soki 17 000 € en express tellement que solo ozoke ndiko kutana na mobali olobi fo yiba ka parfum yo ba porter bino plainte na mwasi na mobali mi yibi omoni efe ko fongola ka voiture mutu bo yibi biloko ezalaki kuna eloko nyoso ba ko taxi bino Karine ko futa la Chine bo sala cagnotte bo sala penza cagnotte po bo futa po bozana dossier munene tapote boko yo GG yo lelo omonde boza ba bipolaire yo GG lelo telemi olobi GG yo muto telema ki ava kutungana eba ana ngana landa ba video na bino ozolo ba ke yo I am strong yo na ko kende na cimetière a panté na ke ko bois ke la bunani cimetière a mon o krasha ezaki yete lelo olingio ya ko soigner ezalaki yote bobosa na kambangu wana siko olingi nini akotela yo na sangisa bino nyoso kizengi ya mwasi yo Karine rendez-vous na 20h omoni 20h nazo ya mobondo Revino komi yoka bafano komi yoka boko yoka siko niveau ya mobali yo Karine azanango la famille bako sabino te mobali na ezalaka Elvino mobali vrai shubidu Elvino tellement ki aza mobali moko boya soni yango azo quand même soni ko présenter bino ki mobali na ngai yeyo po yaya Elvino wana azalaka pe elongi lokola makaku
alongolaka nchoko karini yo oza na eloko nini okobimisela biso na communauté o eloko neti nini yo okobimisela biso na communauté 20 heures na zoya dana no nakangi micro nazangi na maloba nzambi 10 000 tap merci pour tout 2 700 et 10 000 nakokite nzambe naka sikoyo yo GG mutu azana oyo yaye bino titoyebisaki bino tokomikabola GG longi lokola libolo badevierge elongi mabe ya GG lokola libolo mikuwa tufya mama no GG yo zana eloko kopesanga yo ozoyebisanga mama mutu alibo mama no azwa libolo poussière mama no azwa libolo poussière libolo ya mama no lero eza na poussière ya mama nanga eza na tofina na se mabele na préféré nazala na mama ya liboma pala kozala na mama za na libolo poussière GG okoki kolobela nanu masoko ya Sasungweso te okoki kolobela nanu te libolo ya nani ya Sara Sasungweso te tufia mama na yo GG na volaka na ba ame ya batu tala biso to na bisaki bino toko beta bino dada orisi